Oui, chers internautes, bonjour, bonjour. Le numéro est la chaîne Seka TV, Katika Pesa TV. Alors, image lelo zaki awa eyindaki awa tozana bibwa nasi bozomona makadam awa za ko yinda. Eza ko yinda FCC aleba mbonga batu paraît-il bozongo bomona en live. Ndenge nini aleba mbonga batu bamonga ba mama baso débrier mais azu bambongo na bango soit des apesi bango misala basala bopeto mais suite fin bokolanda nyonso moyen na 6 nyonso eza te ba image yango moko koloba na beloko boya bien boya ba image ebela kaka na seka alors bozwa image musala basengi biso mbongo topesi mbongo ba 12 000 fatosomba gilet basengi biso mbongo topesi tosali musala 2 mois yango oyo mbongo ezomonana te babiro bakangi ezali FCC bureau FCC balobi bazosoutenir vision ya chef de l'état mpo na kini bopeto bureau ya FCC parti ya Kabila amonisi biso mpasi 18 ans akei azongeli biso solution so po amonisi biso mpasi Félix atala likambo oyo 2 mois impayé bakomoni na prince bato 3 na kinkole likolo ya kokoma na prince mituki tuti bango baza na CNPP mosala oyo risque ebele mais bazofuta biso te mpo na nini mpasi ya boye Félix aye na pouvoir mpo tomona mpasi lisusu boye toza mposa mbongo na biso tokokende te chaque jour toza awa na prince baboma biso tu biso toza awa baboma akanga biso tu baboma yango botie salite na nzela boye yango totie salite tobebisi salite nyonso tolongona na prince ezonga na nzela ezonga bango batina bato na bango baya kolongola yango mais par conséquent bapesi biso salaire na biso bapesi biso salaire sikoyo bosenga nini na chef de l'état tosenga chef de l'état ye moto abimisi vision ya kini bopeto biso tozomona FCC tozomona chef de l'état c'est-à-dire chef de l'état ayebisa FCC apesi biso mbongo parce que vision Fachi aza Fachi beton ye na aye mpona kosunga peuple congolais aye mpona kolongola mpasi na Congo mais tomoni mpasi ekomi kobakisama FCC azobundisa Fachi FCC azobundisa Fachi azolinga recette ya mandat ya Fachi te azoluka nyonso azolukela ne Fachi problème komona babwaka mande boye tola posa tozali koloba awa mpona makambo ya oyo maire ya ville initiaki kini bopeto na kini bopeto initiaki tokomona ke mabu ezalaki na kati pamba te FCC ekokota na kati ya kini bopeto biso katani ke voamba voilà lokola aye kokota na kati ya kini bopeto ezali mpona souci ya peuple or ezalaki souci ya peuple ezalaki escroquerie pourquoi parce que bourgmestre ye moko oyo ya tele kama Augustin Kama awangani abike makambo wana ye ayebi yango te baautorité bayibo ya bango te makambo te esalama awa na nzela na komini na ye eza kobongama te alekaka awa baautorité to balekaka awa me président reto alekaka awa amonaka ndenge bato baza kokomba koma oyebake mutu wana bato otebi bango te ou bien bourgmestre azali incompétent ou bien azali kompétent kata makambo wana alors lokola Papa
coordinateur adjoint, il y a maire à ville avec eux. À répondre à Bisso, pour moi, ça va mais à répondre à Bisso, la 48 heures. Nous, c'est la réponse naïe. La réponse naïe, c'est la que, à l'occasion, on a Bisso. Vous savez déjà combien de mois? 2 mois, tu ça va proposer à nous. Dans l'expérience là où tu as ONG Moussou pour la salubrité. Moutou soit ça la salubrité au combat. Alors à la $120. Ma chef de l'équipe à la $180. Oh, surtout ça Moussa beaucoup la bango. Mais même le même problème on va se rappeler pour produire tout ça. Donc bisou de France à la $120. Ma chef de l'équipe à la paix na $180. Maire ya ville a la problème où à la chômage j'ai belé la ville naé. Bateau va venir à peu près 4500 membres. Et puis 300 chefs d'équipe. Quand ça nous la créer l'emploi. À tel pour l'ONG. Les autres ont créé l'emploi. Ça pour la bien. Voilà la macamo c'est tout haut. On peut s'avancer tout ça là. Et puis bon la bango et ça la table ça bon. Il y a qui aussi la bonne donc il trouve des choses à Koulouna té. On pense à Koulouna tu vas faire c'était. Bon tu as vu que Mouyibi va y avoir la bique ça très dangereux les Koulouna. tosali mosala 2 mois tozofuta mate tozofuta batransport na biso moko tozolia na mbongo na biso moko e mena bakomi na niveau ya kobeta motu na niveau bayibi bibi bambongo na biso siko eloko tozoreklame mbongo na biso lelo mbongo $120. Tosali déjà combien de mois? Tosali déjà 2 mois. nazali koyebisa président de la république atalela biso likambo oyo ya FCC oyo. FCC oyo nyokoli biso pendant 18 ans. Lelo oyo tomoni groupe ya baindividu moko baye basali biro awa tofuti mbongo 12 000 mpona carte bafiche ya banque tout ça bakobanda ofuta biso $120 par mois. Lelo tobongisi esika yango président atala boulevard toloni pelouse kala ezalaka boye te toloni pelouse tobongisi baterase nyonso ezalaki bouche lelo oyo basi bana mike mpona pasi eza na mboka FCC azwi biso mbongo ebele ezobima na basaki 15 000 par tête mpona mwa carte oyo chef d'équipe afuti $20. tozosenga na président de la république toza kosenga ye intervenir na likambo oyo tozwa mbongo na biso ya 2 mois oyo tosalaki mosala na burkmeso kama alongwa paske anyokoli bato na komine ya seletio baza bavoleur olimisa mwa mokie boremarke ke naza meme na micro te po awa désordre moko eza awa donc babiloko tu eza koboma bino bana boyebi kaka bana kini po bana poto boyebi kini na badésordre donc moyen kobimisa meme bamatériel eza te c'est pourquoi tosala yango lelo toza awa na Harare précisément na Mikonga commune de alors tokuti mobulu awa bato bazalaki ebele bapolisi ebele awa na basalité babwaki na Tutolor boulevard au J. Qu'est-ce qui se passe?
po bino lelo peut-être se soulever na ba acte ya en fait nakoko lobaki pour na mbala moko lisusu biso IDPS toza indigné na comportement criminel ya bandeko na biso ya FCC. Donc bandeko na biso ya FCC balingi kopakola sikoyo komba na biso IDPS ya 37 ans salité. Donc baye awa ba escroquer ba congolais na kombo ya chef de l'état, ba escroquer ba congolais na eloko yo ya kini bopeto, bango bakomi bien FCC bopeto. Donc FCC bopeto nde bango bakomi bazwi bambongo ya ba congolais pona kozala chef de groupe na eloko na bango faut pesa 40 000 francs. Pona kozala membre simple na eloko na bango il faut opesa 12 500. Et nyonso wana bango bato FCC basali yango au nom ya chef de l'état. Na lingi na yebisa bango bato FCC biso IDPS tobundaki pona banti valeur nyonso esi. Mais lokola bango bamesani pe bazali continuer na moyibi na bango na escroc na bango na arrogance ya salito baza nango pona biso tolobi na bango po lokola bakotika moyibi na escroquerie na bango te alors babongama bakoyela fleuve na nage. Pour jamais biso tokoki ko permettre mutu asape asakana na chef de l'état.